likambo nazoloba pona Karine Mokonzi azo mérité ye pe na UNESCO bakoma ye. Nayebi bozo imaginer boyebi au moins makambo na koloba. Mais bandeko boyebi ata moko te. Ndenge bovandi wana bozo talanga. Na yo ozokanga na litoi nazoloba na yo. Lukata mutu o parir. Donc o chambongo. Olobake maloba oyo papa roba koloba sina yo kango. Ou bien loba ekokoka nango na mosusu. Naza sir okozwa te. Parce que o nazoloba natangi pe UNESCO. Nakanisa boyoki nga bien. Ou bien batia ye na prix Nobel. Donc na ba prix ya minene de la paix. Mais boyoka nga po bo comprendre. Tant pe bo comprendre boko loba naza na raison. Surtout mbala liboso boko yoka maloba yango. Ndeko yoku noza pressé olinge na banda deja. O ezali kamba très important. Fona lobagango boye po mutu nyonso ayoka. Na kolobango na vitesse te. Sino te ndeko no mususu wana akobanda kotuna place wana papa robo alobaki nini. Awa detail na korate te. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko likambo nazoloba ezate ona bandi yangwana likambo na ina loba. Mais likambo nazoloba nanu oyoyo pona kende na likambo na yeli awa. Na kanisa na internet eza na bato ebele balingaka buzoba te. Mais batalaka makambo elekaka na internet. Karine Mokonzi ndenga zali wana se asilisa buzoba oyo bino bolingaka te. Nako explique bino. Karine Mokonzi ndenge bomona ke wana acha pe nalobi te na bato balingaka ye. Nazoloba penza na société. Po tango bino bolobaka. Bato bafingaka na internet. Bakobebisa bana na biso. Bato bakolobaka na net ba impoli. Baza bato moko bazobebisa société. Me bandeko likambo nazoloba na bino ezali ya koverifie. Ndeko soko yebani kaka bisika yo zali. Tala liboso yo moko nanu. Nalobi te otala makambo yo salaka. Non. Nazoloba bongo te. Nazoloba po yebake Karine akotisa kimia. Bato bashanza karakter. Bato batika ba mabe pona Karine Mokonzi kakoyo. Bolandanga na cadre ndenge nini. Bandeko
bandeko o bazo benga na ba direct na ba live baza kofinga bandeko o basalaka bemission Bamidala Taylor bekirindika na bato ndenge na ndenge baza kofinga ndeko zala calme nazo expliquer siko bokanisa malamu soki internet Karine abimaki te bazalaki te na internet basalaki pe bemission yo te bayaki pe kofinga na internet te sikoyo na vie normale balingaki bazala ndenge nini boloba nanga nga nayebisa bino soki mida apasaka ta na ye internet te afingaka na internet te alingaki na voie normale koswanaka na bavoisin kofingaka bato na mosala tina ba supermarché wana eza kaka exemple moko bandeko pe o babengaka na yo ozolanda nga opasaka ta na yo na kolanda internet opasaka kanta na yo ya kobimisa kanda na yo nyonso na internet donc osilikaka virtuellement bamisusu pe baza koyoka me ntango bazoyoka bazosilika mpo bino bozofinga mpo makambo mabe eza na internet me bazoyoka toujours koyoka bayokaka orien babeba ndenge bino bokanisaka bazwaka siko mateya baprécaution basala te lokola bato bafingaka basalaka makambo otelekaka na internet entre temps ndenge nalobi Karine fo azwa prix parce que Karine bango babandi bapolémique makambo nyonso donc Karine azwa population ebele ya bakongole na diaspora po te balandaka ye balandaka équipe nationale pe na mokola lelo balandaka basite oyo nyonso elingi koloba boye orie bana na bino batelengana orie yo mama otelengana okende tonga bato eglise na bino otonga bato ya muziki okende swana na bavoisin okoma kolekisa ta na yo na internet bandeko tan ebele oyo bolekisaka na internet esilisa bino ebikisa bino na babitumba na balabala ebikisa bino na koswana na balabala ebongisa bakaraktere na bino soki tembe moko na moko atala bien soki Karine Mokonzi akreaki mondo te ezala oza na la Chine to oza na la Chine te ozali créateur ya Karine Mokonzi po te omesana kolandaka internet tout le temps nakanisa chaîne nyonso lekaka partout talaka komba Karine elobamaka elobama na kitoko to na mabe elobamaka yo pe bisika ozali soko kobenga okoloba komba Karine soko olobi te okotikala kosolola ngo ntango okosolola na moto mosusu na telefone alors yango nalobi Karine Mokonzi aza moto moko mpe fo azwa prix Nobel de la paix ou bien fo bakompesa ye mpe batia ye na patrimoine ya UNESCO parce que bamagasin ebele na poto awa soki bayibi te grâce à Karine apusa bato wana balandaka oyo bino bozobenga bapolémique baclash badiversement makambo ndenge na ndenge ezwaka bino temps outi mosala oye olandi olambi botikala na temps mosusu te
ya kotonga, bien sûr botonga toujours, mais bokoma kotonga batu internet, batu o bomona te. Bokoma na ba camarade, batu internet, batu o bomona te. Bokoma koswana na batu internet, batu o bomona na te. Bokoma kolingana na batu internet, oyo bomona na te. Elakisi tango boswanaka na internet, moto azokaka te, moto akatanaka loboko aza te. Tango bolinganaka pe na kati internet, moto asekaka moninga te, po aza na libumu moke to libumu monene. Tango pe bokomaka mwasi na mobali na internet, tango nano bokutani te, moto azwaka zemi aza te. Alors bandeko, Karine Mokonzi la Baronne abendi bino mingi na kati internet. Bandeko, boyebi pourquoi ba gouvernement même ya poto batikaka l'église ezala. Pona nini? Pona population bazalaka na bisika ya kokende, bayokaka mateya, baevitaka biloko mosusu ya mabe na kati ya société. Soki pe moni ba o bakende kosambela te, mondele atia ba activité, mwana azokende kelasi, balobi na faut komisa susu na football, faut komisa ou bien sport boye, ton activité boye, ezali pona kobenda mutu, na tan wana akende sala mabe te. Bomonaka na ba banlieue, bomonaka pe na ba ville, bomonaka pe na ba quartier na poto, batia ba bisika ba jeune, bakutanaka pona koevitaka mabe kotambola pamba pamba, ebotaka mingi makamba mabe. Yango batia ba activité. Sikoyo Karine Mokonzi a créé activité monene. Ils ont maîtrisé continent nyonso. Les 5 continents ya monde, bisika ba Congolais bazali. Population ya plus de 1 million de personnes. Likolo ya monde Mokonzi, mama YouTube, babika na ba makambo ebele, babika na ba dilker polibale kufa, babika na kotambola bitambola mwanza, bakanga ye songi, babika kokende na ba église ya ba pasteur ya lokuta, bakanga bana na endoki, babika na makambo ebele, grâce ya Karine Mokonzi la Baronne. Bandeko likambo na lobaki na bino na koloba. Nano boyokango te yangoyo. Oyo asi ayokango aloba. Oyo pe amoni na lobi bilobela, kamata yomoko bandako mitala, soki ozalaki na internet te, na minute oyo olingako kipaka ba air na yo ndenge nini. Kanisa kaka ndenge ozalaki liboso. Sur un certain, bolingaki botonga. Olingaki okota banyongo. Olingaki somba biloko mosusu, etanke oyo somba olataka kutu te. Alors Karine Mokonzi azo mérité prix Nobel de la paix pour penza tchaka paix, to azo mérité quelque chose na UNESCO comme patrimoine. Bandeko na lobi mabe, en tout cas pour na Karine na lobaka mabe te, parce que Karine azali transparente, Karine azali original, Karine azali icône. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi ya Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de chaque topo, il y a boss JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.